Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Makambo dossier présidentiel, niveau économique au Kende. Ah non. Et à somme, bandeko. Et à somme, s'il vous plaît, nazana ba audio, ma vidéo, awa. En tout cas, dans le la binoango. Toso longo together, toyoka together, parce que maman niveau comme kende. Et ça somme, s'il vous plaît, installez-vous. Nalinga herbino bolanda ba audio ba vidéo. Prenez quelque chose à grignoter, moi un verre de jus, soit maï, omela, sokozana winter, moi café, moi du thé, ça fait du bien quoi. Alors, mambo ya mboka et comme libanda. Maman Denise va enregistrer, bon quoi ba secret ezobima. Na vidéo ba oche la bino na on oche la bino sikoyo. Sandra Mudimbu alobi Mama Denise atindaki mutu atindaki Mama Mida Chature akene ko étrangler Gisèle Mpela. Oboyebi ke non azali mbandana ye azaki ex mwasi ya mobali na ye bilo moko bongo. Alors mes amours, c'est chaud. Donc, la mission mais dossier présidentiel, et ça somme. Excusez-moi parce qu'il fait tellement chaud. Hein, bon comprendre, monte l'équipe Makassi, chaleur et l'équipe Makassi, mais on n'a pas de choix. Vous informer, c'est mon souci majeur. Ok? Vous informer, c'est mon souci majeur. On n'a pas de choix. Tout là, audio, nabino together. Bon, excusez-moi, maman, moto, excusez-moi. Nachata fond de tente, nache eloroté donc nachata make-up parce que tellement mo eza makasi. Bon excusez-moi, papier mouchoir tisho eza musika. Mais j'ai pas dans ça na personne nga oh so na longoli bo excusez-moi. Pour le battre que non ce sont les aléas du direct, il fait tellement chaud à donc position mystique. Mais bon comprendre ma bonga na bisabino parce que na ye mabe boyebi ke nga na tambola toujours na ba preuve. Na tambola na ba preuve to ya na ba vidéo to kango together na bino. Mama Denise a sala groupe ya WhatsApp na bato baza tout autour na ye ba entouraka ye. Na groupe ya WhatsApp on a ba beba neza oyo na oyo ba beba tellement bazo solo la te bango nyonso baza na posa baza pembeni ya Mama Denise nde ba panzi ba audio ba enregistrement bo ka makambo ya somme. OK? Affaire ya $350,000 oyo Mama Denise abimisa eza na kati ya vidéo. Tout là non together, vous allez attentif, ok? Ceux qui n'ont pas s'abonner, faites l'effort de le faire. Abonne-toi, partage, likez, commentez pour ne pas cliquer à la cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos, ok? Sans plus tarder, tout dans la vidéo il bosso toroloba troté, ok? Let's go. Aux quantité, il y a Bolingo, il y a Sylvie, Sokina Joe, Sokina Gisèle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. On a eu Yébite, on est allioté quoi. C'est moi qui ai fait sortir ces audios. Elle m'avait dit, Liboso, abetelanga masolo makambo caméra, on a ba voice, alors bien ngaki, caméra aibaki Mbongo et tant aibaki Mbongo ba président d'Afrique, ba yaki kovandisa président ya Congo, ba yebisi ke koko indisa caméra té. Le quoi za collaborateur na yo ata aibaki au faut au couvrir hier. Ndongo ba bimisaki caméra ba comme ça qui est ministre de l'économie et puis abetenga masola Gisèle ezaki ki ami da moi si a caméra en moto akendaki komona Mama Denise nyo so na ba voice alobi akendaki komona Mama Denise aisi ki ba boma comment elle s'appelle Gisèle Mpela babuka ekingo. Et Denise, elle avait eu peur, elle s'est dit non, moi, je suis pas ce genre de personne, je ne touche pas au sang. Donc, Amida, à Tindagi Baboma, Denise va comploter Baboma. Babuka, Gisèle Pela. Gisèle Pela, hein.
Denis alobi, moi je touche pas au sang na koko ça lelo comme modèle on attendait le que ça que Denis s'est retiré directement de Amida. Après aller ayeko raconter nga histoire ya mobali na ozala ki mobali ya Gisèle Mpela qui a mobali na mema Gisèle Mpela na alongola ki na ya na awa les fameux Jo nani Jo Kibonge abota mwana moko mibale un truc comme ça bato balobaka o Félix abotola Jo mwasi abotango Félix abandi kobimana Gisèle bazaki suna Jo te. Donc elle m'a raconté un tel histoire. Donc d'une certaine manière Sylvie a zappé un problème na personnel il y a Kizua il y a Kibombandana na Gisèle Mpela. Si oui. Aza Bombandana Gisèle Mpela parce que les enfants de Gisèle Mpela sont les enfants du mari de Sylvie. Les deux premiers je crois. Le premier ou les deux ou tous les deux. Donc ezabilo komoko abitoto. Tokotana na ba. Natango bosa wa réconciliation e ko komo croire bango. Wana motuna yangwana. Bobeta li solo mbongo te, ba pesa yo mbongo te, ba proposant et l'autre côté. Parce qu'on parle des sommes de 300 000, aux aura 350 000, on dit que on exige qui 5 millions, dossier à mbongo ya ba montant mbongo. Botika la solo lango ni na Denise ni na Sylvie Mulumba. Makambo mbongo to solo lango Denise alabaki alinga sala ba financement. Alobiye azala na mbongo te. Ezaki par rapport ya makambo ya ba fille moko boye Banushka au baloba qui paraît parce qu'ils vont soki 1 million un truc comme ça. Alors binga 1 million de dollars na kozango wapi. Soki na 1 million de dollars na koketa ko tonganda ko na biso na Kavumu un truc un nom comme ça lobaki na Kavumu na 600 ko na biso na Kavumu te. Il y a lobby asuka na 1 million de dollars koketa ko pesa monga itele kinaye. On a dit ah bon ni keza ba radio trottoir o to yo rara to éviter vérité ni le kutani mais quand même to yoki. Et après, il y a lobby maman ça la makamno ya financement. Le cause a besoin d'aider les Congolais na ba financement. Là la lobby mais bino boza sur place na Congo boza mieux placé. Ya ko aider bango po ni kanga na za musika ana poto. Ba lobby te yo oyebi makambongo bien aider biso. Naza na ba preuve nanga. Et to organiser ki ba financement na bango ba tikala ko finde ya ngambongo na poto te. Ba financer ba projet na Congo. Projet ya nani? Projet bo financer ya yo. Il y a un peuple congolais, il y a un projet na Congo, il y a un projet na Congo. C'est vague. Peuple congolais nini a continué de la financement na bango nani ayaki na ba peuple congolais. To financement na ba église. Nani ayaka na ba église ngo na ba pasteur ngo yote. Ngana okende ko ndeni ngana kana poto. Non mais tango zolo ba to finance. Zala moi clair. Tango zolo ba to financer ba projet à peuple congolais. Ngana za équipe na ngai fondation na ngai et bango batindi mutu na bango ayina mbongo bake ko financer. Non. Mama Sandra toza normal. Toke malembe. Pakola biso mafuta awate. Il est quand même arrivé que Ozwambongo ya Denise Nyakeru na cadre à fondation na yo. Vrai ou faux? Vrai, oui. Vrai. Et alors, Olia, le problème c'est celui-là. Papa, maman nangai. Bango, yango bazolo ba ke Olia, Ozana fondation kombo nango Sandra Mudimbi. Denise aya pesi ombongo na fondation na yo. Mais kolia yango wana yo lingi kolia zani ba pesa ki oche na poche papa Pero soko pesinga mbongo na fondation nanga okokelo bate ko pesinga eza lokwa fondation oui parce que soki opesinga ezaka toujours na ba justificatif misala na osala tout na nango na ba preuve mbongo bimi na poche ya Denise Nyakeru e kota na poche na yo tote kota na fondation na otete olia mama problème eza yango wana olia ndima quand même koti na poche nanga papa Pero soki koti na poche nanga elinga ke servir nga na kolia na kolata na kumela mais du moment où nazwaki bapesa ki mbongo na fondation oyo edaki ba congolais et koti na poche nanga mbongo ya Denise Nyakeru moyibi mwasi ya Chilombo yo okombataka bango osali fondation okozi mbongo moyibi ya Denise Nyakeru mwasi ya Chilombo otie na fondation na yo quelle contradiction Sandra na biso tolo banano eza mbongo ya Congo oyo fallait ba congolais ba bénéficier ebimi wapi ebimi na poche ya Denise Nyakeru ebimi pas la première dame à Congo ah oui yo par contre ba yaki abalobi ke bazaki opeso mbongo na bango zolia ngai balekte ba vidéo partout wana oya pesa na mbongo mais so bazaki opeso mbongo peut-être osala bango mosala c'était pour le travail ozaki osala bango mais ngai bino bo soutenir bo saleli bo financer ba peuple congolais o ba preuve ça. Pourquoi que vous kabila mo Sandra?
Ba peuple congolais la fondation ya Sandra Moudimbi. C'est ça le problème. Bon, toke na malembe, ba financer projet nini à hauteur ya combien? Pour bazolo ba ke olia ba plus de 300 000 $. Et puis yo le koso et le kakio 300 000 ekokio te au 5 millions. Toke non na ba projet. Ba financer projet à hauteur ya combien? Ta voice nanga onga na lobi na bango ko pesa nga 5 millions. O yanga Isandra. Ba bilisango. Na tie bango na défi. Ba financer ba projet yango ya projet nini ya kotonga nzela ya kotonga fontaine ya kotonga nini à hauteur ya combien pour tozoka quand même ba monter ba plus de 300 000 quand même au ebima 350 000 $ na zolo ba bien. Ah maman quand même attends au monde que ba congolais ba na droit aux ala dessus ba congolais projet yango ya 350 000 $ aux fondations na EFI ba ala dessus par rapport à quoi? Mais pour lui, à 350 000 à Denise, il y a qui ou vous reconnaître. Papa Pero, na koki koya ko buka lokuta te. Ba pesa mbongo. O na sala ba fontaine. O na sala ba machine à fufu place. To banda no malembe. Projet ba pesa yo 300 000 du coup to ba pesa bandambu ndambu. Ba pesa ombo. Ba pesa o du coup to ba pesa ndambu ndambu. Ba pesa nga bandambu ndambu. Ba tika pesa nga. Ya banini 100 000, 150 000, 100 000. 50 000, 100 000, 100 000, 100 000. Ok, maman. 350 000. Projet nini oyo, ba Congolais ba Orlando, yo au sana na Congo, il y a 300 000. Et ça, au sana kanoni. Au-delà, il y a 300 000, papa. Tout le monde, il y a un bon à Denise, il y a un bon à besoin au-delà. Il y a un bon à Denise, projet nini oyo, to ko kende leo na Congo to bibo, projet oyo, et ça, la fondation Sandra, azola kiango mbongo ota, asala kiango, et ça, projet nini. Au salaire la 300 000 en ligne. Na émission na sala ba financement ya ba église. Na sala ba citerne, soki ba fontaine. Na sala ba kombo na nini. Na sala ba machine à fufu place ba zakita ba machine à fufu. Machine à fufu ya 300 000 maman. Au moni que toke malembe. Makambango oyo to finga Félix Moyibi. Congolais à Rolando, ozaki 350 000 ya Denise Diakero, osagi na nini o, na somaki na pesaki machine à fufu. Machine à fufu za 300 000 te? Papa Pero. Machine à fufu. Au salaki na 350 000 $ ya Denise Diakero nini? Papa Pero. Au moni yo za besoin d'explication, il y a 300 000. Au moni tango ba pesinga mbongo. Alobi na nga boye kende ko financer ba Congolais, mais na za na besoin ya ko pesa ngai rapporter. Yo zo no ka mbongo ke ko financer ba Congolais nga no bi jamais. Au pesi yango au kabelinga mbongo wana te eza mbongo pesi pona au sala musala pona ko aider ba Congolais. Et lorsque j'ai financé plus de 500 personnes. Oh, ils ont la preuve, na ba vidéo. Au financé bango na nini? Financé bango na nini? Au sayi bango nini? Au pesi bango 500, 1000. 1000 te, et un bateau n'a pas ça 1000, n'a pas ça 3000, n'a pas ça 2000, n'a pas ça 500, n'a pas ça 300. Mbongo nyoto mutafenga ki n'a pas ça qui est plus un bon à Congolais, ils en ont droit. On a droit. Et un bon na bango. Ponité. Oui, mais ba Congolais, ba on a droit à déçu, maman, oui que mine de rien au décevoir biso hein. Biso to mona rondo ganga Chilombo Moyibi, Chilombo Abomimboka, Chilombo. Zoka yo moko na soli ya ba 350 000. Au moins que ba to ba na droit à déçu. Au moins ni makambango. Mon makambango. Tous à la honnête. Mbongo ni za ba Congolais. Moi je reconnais Denise Nyakero na batunaye ba pesa nga saka Louis Vuitton moko. Ba pesa nga ma papa mibale ya Hermès wana ba pesa Sandra. Mais si les lobbies locaux n'ont pas emballé pas nanga, na boya nanga ko. Donc ma kele nous tout ça là quand on sera ba sac ba Hermès, on sera ba ma papa ba Louis Vuitton, on sera ba 350 000. Donc peuple là na ezo ba donc bozo ba rabiso quoi. Bozo ba kabiso. Papa Pero si ko pas aider peuple, fallait na boya ba aider peuple. C'était ça fallait pas aider. Moi 500 personnes on a au bazwa. Muto apé sur 350 000 $ à lobi na yo, ko ya opesa nga contre entité. Ezambongo apé sur 350 000 $ à lobi, ko ya nga bon, Denise a fait 350 000 yo critique bango. Denise n'est que 350 000 $ wapi. Asa la kate a 350 000 $. Et ça na mbongo ayiba ke yo konta na ba. Alobi na nga boye. Branche na fondation na ye, ya ko aider basi ezali. Et c'est dans ce cadre-là, ndeko solo ba wana na ba voice nga na bande ko boya na bi na kotika la kozwa mbongo na bino te bino moko bosala yango. Alobi soki o edaka ba Congolais ya solo ko boya te voice eza. Voice eza.
mais ngana lobi nazo luka nazo défendre peuple congolais et bazana besoin na aider peuple congolais balobi mbongo yango aider peuple congolais na lobi na boyi ba insister mais finalement c'est que combat ngona osala ngona lina ko aider peuple te na okta beaucoup ça alors en tout cas 500 familles wana o bazu solution soki na kangaki maboko na bite mbongo wana na kopesa ngo ba kopesa na ngo te na boyi donc même 500 personnes na banga ba mbongo te. En tout cas, na ibso vérité na pena na classe à bateau yo convaincre te. Ils en ont droit. Ngana na classe à bateau toke malembe. Na fandi na lobi Sandra za moyibi, Sandra yibaka za moyibi. Sandra benga na chwek na kichweka abinoko zwa 10 000 yango yo. Otena ko sona ngai te, yo za mbonga moyibi habité. Zwa 10 000 yango yo kende ko pesa ba congolais po ngai ko justifier te. Mais non, non, Sandra Moïbi. 300 000 on a Denise Azuela Kangwabi. Après sur 350 000. Mais Papa Perro. Est-ce que Moïbi ou Yobi nous savons? Papa Perro, bon, on a, est-ce que Congolais, oui ou non? Oh là là. Mais ça va Congolais, il va tout. Est-ce que Congolais, il va moi, ça m'importe peu. Moi, le problème est que les peuples. Donc, Moïbi, il y a Denise Niaké, on a moi aussi, na autant où ils ont bénéficié, et ça qu'on importé au Lissouté. Le roi yo critique à Moïbi. Moïbi a payé sur 350 000 $. Le fait que yo eu 350 000 $, Moïbi a sous Moïbi, t'as commis moi malam ou yo eu. Papa Perro, ngai na yebi makama Moïbi ya Denise na kerote du moment ayebi singa keza ba mbongo ya financement na ye ya fondation. Ah, et le ko les a branche na ye ya fondation ko aider ba maman na aider ye ko aider ba maman. Alobi kutu na tinda ki équipe na nga mususu na Goma. Basomba biloko bakene ba pesa ba réfugiés ba sala boy. Et moi mon souci c'est que le peuple soit bien. Et quand je peux mettre la main dans la pâte, na tchate ponani. To le bambi on a ba voice ozo yebisa Denise Niakeru yebisa mobali no alimbisa ngai. Batu balobi que oza traître. Comment vous expliquer biso yoza combattante? Au combattre à régime. Entre-temps, au solo la rabutu na mo ina bato régime on a par Sylvie. Et puis on lobi en wawa. Que nazwaki vidéo na bango okomi ko faire censurer ba vidéo no avant ebima bango ba lobby boye soki ba voice ebimi lelo ezali parce que yo ofezaki chanter bango ba peso mbongo 300 000 5 millions de $, etc. et que ba peso yote na kanda na yango bimisi ba vidéo. Est-ce que oza très traité ou vous expliquer ba congolais ndenge nini bato ba nimako ba yebi oza combattante au s'opposera na régime nzoka na kuzu au comme camarade ya Denise Niakeru, au comme camarade ya Sylvie Soki Moulumba, au point même il y a qu'à faire censurer ma vidéo nous avons publié en Panabango. Papa Pierre, moi ni naza ennemi ya gouvernement mais naza contre façon de faire les choses na bango. Et ngai naza na place mon côté na senga bango ata 1 euro. Ezate. Baya ko proposer nga mbongo on a na publié ba vidéo na bango même ya Niaké on a na publié na ki plus na ba vidéo ya Sylvie Moulumba ya ba attentat ou ça qui nanda kunanga tant on a na publié yango ba isinga que d'une manière ou d'une autre écoute entacher réputation ya maman Denise Niakero na publié na bina ko publié par rapport à quoi donc ngai naza victime. Imaginez que Zaki Binonde au Saki Nango Ngabo Zalabana Nzam n'a pas publié la vidéo. Bah, utiliser qui batutu ya famille n'a pas benga kinga ou gagner ni tika etc. Batu na lobi batu benga na modèle na calmé. Ce qui m'a énervé parce que ils se sont joués de moi. Bozo bondelanga ke na bombango te na ke na police. Ba lobi na préféré que na police ke osala nini o publier ba vidéo. Mais beaucoup mi ko sala nga ba menace. Otinda nga batu ba bisanga beaucoup bomanga ko tinda batu na internet ba finganga ko sala nga ba live pas batu na bango ba futara sur internet mais finalement je suis pas bête. Il faut que la vérité éclate au grand jour. Olia mbongo na bango toté parce que batu balobi oza deux fois oza traître le kolomo na kati le komo libanda parce que ça ne s'explique pas que yo telemela batu boyo kana na bango te mena kuzu bo solo laka beaucoup ba camarades c'est la question qui semble un peu mettre tout le monde dans le flou quoi. Ngana koma camarade na bangote. Maintenant, comme je viens d'expliquer, c'est Sylvie Moulumba qui m'a contacté et na koma ko sona parce que tout ça ennemité. Na ennemi na wela na bango eloko te.
nga nazotelemela nde façon de faire les choses. Donc tiotia biso makele na ba réseaux sociaux chilombo na kuzu osolola na Sylvie Mulumba na kuzu osolola na Denise Nyakero. C'est incohérent maman. Pour reconnaître quand même que on dirait au quotidien biso na kata poto quoi. Bah, les gens ont droit d'être déçus dans comportement na yo. Oui, j'accepte que va cause à la déçu dans comportement nanga, mais nga na bandi ko soana Denise Nyakero au mois de juin 2024. Na Sylvie na Denise. Au mois de juin 2024. Et depuis na bandi ko soana bango ba yisa kinga le contraire ya o nga na bandi ko loba. Et au mois d'octobre na mona ki ke makamutu bazo bisana eza ba fausseté, na bisa ki bango ke ba fausseté na bino to suki nango awo. Et j'ai recommencé à dénoncer. Moutounion ça a droit à bénéfice du doute. Ce qui balobi nanga ki eza faute na bango te autour na bango. Bazana bateau, bazana bateau, bazo salabu. Ça ne peut que m'étonner. Mais lorsque moi-même, nayoki voice na mato inanga Sylvia Zolobake, où ya sango koleka kosala vidéo ya Nicolas Kazado, eza komoko monter derrière na Denise. Mais normalement na batango baza bata moderne. Et que ba pesa que 50 000 sur 100 000. Ba pesa que oui. Soki nayoki voice ya Sylvie. Ya biselele. Mais normalement que dans traité un monstre. Tout ce que ces gens disent c'est vraiment des faussetés. Ba réconciliation non bon ba yé nango vers ngai eza ya lokuta. Oh là là, mes amours pour les lots ceux qui n'en ont tellement ba vidéo eza ebele to chenonche la bino ndambu to sala ba série to me camper ko discuter bozana ndako ba papa ba maman to landango au fait to me camper ko réfléchir na bino together parce que ma vidéo est tellement bien dans chaque commentaire mon qui tout ça une autre vidéo pour na ko so la kama kambo chaque jour to la mukaba news ezo bota ma net na film lelo to s'attendait qui était que un jour to comme na niveau oyo o to komi ba secret à l'état ebima non makambo moi si première dame bazo sala en coulisses yena batu na yena entourage na ebima lelo non nga au-delà de tout oto tu koyoka na bino sikoyo nga eloko esala ngaka pasi montawana makambo te Denise atindaki nani Amida afina Gisèle Kingo patati patata Sylvie Mulumba kuna na Sandra soki nani bazana ba problème babo nga kutu wana kutu ezana à côté montant wana ya $350 000 des problèmes et wana mon combat nalandi pe Sandra Mudimbu apparemment azo tâtonner au même ambazo loba eza ya soloté omoni Pierrot Louara aozongise na nzela mais aosaka a s'échapper $350 000 c'est beaucoup non comme tema pasi totano banzela ya ba congolais tano banzela dollar ekiti ba mama wana na wenze mama moko azoteka omona mama tika mwa 5 kwanga na ye azoteka est-ce que ole bazwa mbongo na baleka par Sandra Mudimbu ba pesa ye tala non ndenga so beta munoko on a tongi machine na ba fufu na financer ba tongo financer ba nani combien de personnes bakangami na bopito pour bazana mbongo futa on appelle ça comment ko futa facture te po babima. Combien de personnes? Sans traiter, il y a personne vivant avec un handicap. Est-ce que moi, on a 350 000, soit à 50 000 $, à 20 000 $? À quel sommeli bango ba chaise roulante? À sommeli bango ba béki? Est-ce que dans le cadre, il y a femme, il y a fondation, il y a nanité, il y a maman Denise. Dans le niveau. Il y a un lobaka, si on a peine à continuer à pouvoir nakolia. Nakoyiba nakolia parce qu'apparemment ba mo kande bazolia ba mbongo bat ba yebisa konte bibi chikola ba boete bino bat bote na te ndenge ni bat bazobonga na vie bino bat bote ya kabiso bino bat bolo baka soki ndenge nini oyo mama papa obike no kimoto
Nayoki monte, nayoki cher des poules. 350 000 $. À part wana, bazotine la chroniqueuse, chroniqueur, pour maman. Ah, ok, c'est affaire à mon, ce qu'on m'a mon et le robot hein. Oui, tout ça va réaliste, c'est ça bon. Et maman, ce qu'on monta bien, c'est le robot bien, na ozwana bon. Babone nanga belingana lo babo ete mishiko lo babo ete okolo babo ete teza ka exemple na zo pesa parce que monta wana toyo kango kana basango bato musu bazozwa ba pesa 350 so na 350 wana est-ce qu'a financé combien atikali na combien malgré nyonso wana mais azoya ka ko dénoncer azoya ka ko humilier mutu ngo pesa ke 350 000 $. O 350 000 $ ba pesi ngai ba lobi na betela ngoli na landela te na sa ona lingi est-ce que c'est normal? 35 000 $ te bandeko. 350. C'est beaucoup d'argent. Ba Congolais belé bazo nyokwama. Ba professeur. Salaire na bango ça combien? Ceux qui ba professeur wana bazui ata 10 000 ata 100 000 $. Ba financer ka ba professeur. Ba tongi ba école ba ranger ba école ata salaire ba médecin ba soldat. Donc mongo et circuler kaka entre bango na bango nga pena ko taka na circuit nga pesa na koti na circuit na kolia na ngambongo na kolia makasi yo ya condamné nga o bishko ba bote nga na ko lo ba bongo ba o ba olio tano ba monta wana tala no ba monta wana c'est beaucoup d'argent taku na toki na kotoka c'est beaucoup d'argent. Ce que malgré batongo metala ba voice bazobi ba humilier mama Denise batonyo so baza tout autour no bengana bango chasser bango wana bato bien te c'est la honte de l'état ba mona ba voice ya mama Denise et bima libanda mwasi ya mokonzi mboka ba voice zo circuler par-ci par-là o aloba ki bo nyonso na chela ki bino ba live lobby na chela ki bino ba live lobby bozo yoka bozo mona bino moko tokoloba nini donc moka donc o ba benga ba secret de l'état ba réalité o elekana na mboka nzambe moko yebi na bato bazara na kati nde ba vivara eloko wana parce que mboka o eza na mbongo to yoka akaba songoka yoka ba montant o senti ke ba montant ya minene zobima ba olandela nani ba okanga nani yo oyokuta biso na pouvoir awa biso soki ebimi 500 millions awa 50 millions de bima 400 millions te na poche yo soko kuti déjà à lire wana bango mo bazoyiba siko yo osani okosani po soko meki ba ozongso na nzela soko meki ba kolie so pao mboke eke kaka boye yo ngana ibisa bato même mboka oyo bino boso condamné Félix azo sala musala te bena boyena boye bato bazo souffrir yende ya koloba nini parce que yena kati okuti bato bo basala ba 20 ans na pouvoir banda époque ya Mobutu bazaka wana ba travailler siko yo zo lingo laksa bon ki logique na chile bino video nani audio ya mama Denise yemoko alobi ya Félix asa trop politique te asa trop militaire te soki ni yangwana ba blok moko ni s'échapper ngwana mais bato oya kuti na pouvoir bato ba travailler kana gouvernement mususu wana soka kuti ndera kuti ba na pouvoir wana en tout cas ba resepela na ete ba luka ba sala ke loko mo pas tomber en faillite ba sala ke loko moko po ba kitisa ye po ba monaka échec ne c'est comme ça lobi na chela kibino vidéo wana alobi basali réunion tala niveau mambo l'état ezobima basali réunion na réunion o bango basali wana bandeko makambo lobi na réunion et commis de l'autre côté opposition ce qu'on a yazobimisa au moins que non mon konza moko azo travailler na ba traître entre bango il y a des traîtres tout le monde a bango atana ba film tout le monde ango bon batala ba nani série ya Jack Bauer au monde a président mais muto sa proche na ye très makasi ba ya ko découvrir ba ya ko détecter après au secrétaire à président traître tout le monde a ba série to landa rango
Donc eza bongo très azalaka toujours siko yebisanga mboka ngo ebonga ndenge nini. Il faut que évacuer batu nyonso wana bazokanga ke nomboke ke de liboso. Po ba montant moko to kaka $1 million, 7 millions, c'est ba montant to kaka ngoka na sango. Metala aéroport na biso air yozo kita. Na kita na aéroport Congo na ka chaleur moko mulunge et bongo zwa tracasserie. Aéroport à Congo est comme soki oye kozwa mutu. Il faut au foot en bongo. Oye kozwa mutu donc tu vois il faut foot en bongo. Ba bagage na yo, oza na droit ya komema ba bagage na yo te. Il faut pas memela yo donc mutu wana zo memela yo. Il faut au foot en bongo. Oui, moi quelque part je comprends que batu misala les athées. Ceux qui basali bon za système basali bon pour pas s'en sortir. Ma desu ya bana. Nga nazo yeba er nazo zonga we papa moko ba pesa ba kilo wana papa na complicanga er nazo zonga we er to peser na checking eza kilo mususu et comme ina futa kilo emati nem so niveau papa na botolanga mo comprendre abande ko edenga na mambo checking abotelanga incompréhension moko te kilo za ki boy te onga na biso akomo ganga sko na aéroport. Ce que je veux dire, Nathalie Kakaboye, maman est ici habité, et c'est un bon oh, nous sommes à combat. Nathalie Bonabi, et mon comprend que nos papa, oh, abimisi mbumami subo, avec les alukuta. Mais tout ça, c'est pour de l'argent, à raisonner déjà que non, lelo, banabolia soso, na ressemble la bango boye, na ressemble la banka na mon na lukuta, ou ya kosiwana. Tous ces années, pour que ça passe, mais yoka bamonta. Yoka ba montant. Ba shege ba kuluna awa. Mongo na 350 000 bako ki ata na nselete. Ata na bakota ba bibo wana te ba terrain en vie déjà na ba menkao. Bo sombi terrain moko munene. Bo kati bo tongi ata kam moko ata ba ndaku moko kaka. Bo soka tous les enfants de la rue wana. Bo boaki bango kuna. Fondation Maman Denise et comment soutenir bana wana. Bousu ata 100, ata 200, ata 500 bana. Et ça quand on compte, il y a fondation à Maman Denise. Bo tongel banka ba local papa bo cheli bango ba bazo surveiller bango. Bo sali mo eloko moko bo. Mais yo ka $350 000 ba machine à foufou. Après ça ki bat basa la business ba tongo pe ba nani to yebite tanda zo seka. O to benga azo liambanga. Do marambo zo loba ezana mutuna makol ça n'a pas de sens. Ah, bon, eza bongo, eza kopalare, hein. Donc, biso se to loba boy, mais so yi kopalare, te na cha mutu eza mamambongo, mutu nyon son ami, tu aza na posa bonga. Yon ba msu to monaka, atelemi wana, oh, chilombo, ozama be, ofingi, mais souka nango, aye kolia, njoka na kulis, alia rambongo. Yon ne piro luwa ha ebisi. Alobi neto mona ko ganga ka chilombo boyena ndoka nde oliaka nombongo bakabe na sac à Louis Vuitton mais ce que lelo bo bebadi oyo ko bimisa secret non to ça confiance c'est pas mutu te yongo bato belo baleka na politique wala bandi ko finga koloba ngala tala bango na miss na bi oyo po aliete ngana loba bongo na yemisa ka Mr. Bi bongo na bi oyo po aliete soki alie au monde a kokanga munone a changer langage e mama mbongo e yo zo mona mutu tongo pour azole kama politique mboke bonga zo le kazo se pumone parce qu'il a des gens derrière lui azolia yo rasi mutu ka bo sans intérêt loko te ba ndoko se pumone le kaka na TV tambola kana be mission par-ci par-là na moya Congo ke na chaîne boy ozoni na chaîne boy on se retrouver na on a vite aïe bo oh eza pas pe mawa. Mamboyo, c'est la honte de l'État. Donc, il va voice à somo. Donc, si, y'a mikolo, faites très attention. Ero solana mutu, yeba malobani okolo, po lelo ba ko enregistrer yo, ba koki ko publier yo, ba ro salo buzo, parce que monde lelo ezana vitesse moko okoki ko imaginer te. Vitesse moko oyeba te. Tala Maman Denise. Qui pourrait croire que un jour Maman Denise va republier nani? Qui ça? Tala niveau. Maramouyon so zoloba. Babi ba voice ça plus de 1000 voice.
ezali bakobimisa. Siko bino pe boa mitema mabe, pourquoi boa mitema mabe boy? Mutu bo travailler na ye, bo liane bo komi na niveau kozwa ba voice na ye, bo publier tout ça pourquoi? Yango mama Denise landela bo mutu a publier ba vidéo wana aza na poto, aza na Congo partout où aza mama bola, il faut bo kangaye. Ba kangaye po e apprendre ba tonsusu. Mutu a sale G a bongo, faut la bo kena ba service ya ba réseaux sociaux nyonso, bo landela nim page oyo et publier ba voice wana. Po e ko matina ba matoyi na biso oyo Toyo Kango, et ça c'est parce qu'une personne ou deux personnes va publier bon kanga bon pour marambo et si là. Alors merci beaucoup, merci en tout cas, je suis pratiquement à la fin. Ma vidéo est tellement ébellée, c'est tellement beaucoup. Alors trouvez l'émission prochaine pour te partager en haut together Nabino Bamoureux et à Bibi Chembombo officiel. Merci en tout cas, merci énormément Nabino abonné à Bibi Chembombo officiel. Vous partagez, vous likez, vous commentez, sans oublier la cloche de notification. Je vous adore, je vous aime, je vous amoure. Restez toujours connectés, partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. L'espace commentaire, wana eza pour na bino botika ba like, na bino botika ba commentaire, na bino tala lelo na yeka ka na bino cha poudre te, na cha fond de tête, na cha logote, na yaka to sola na bino parce que marambo c'est la honte. Eza Sony à l'état, Sony, talaba montant, bato beleza la moto muso azulu kaka ne fiske $100 pour abanda business. Mais yoka, donc mon projet boko zanga moto na makolo, machine na fufu. Machine na fufu wapi? Na mongo beloni moko sata ba business amine nete moko financier ezana bato, il y a des gens des gens très intelligents bazo na ba maman na projet. Bazo luka ba financement pour ba banda projet. Mais ok, financier, machine à foufou, il y a business, na ba église. Toroya nango next time. Pour le à financer qui peut ba église. Ah, yes, yaka. Mamuna de bimite dossier, oh, toza nango. On est là, on est là. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.